bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de semaine, la nyonso ya folinga la journée papa pona papa to funga basango na biso pona kotel sabino ndengo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné la première dame Denise Diakero bakomaki samedi 16 novembre na ville ya Lubumbashi et pa iwapi chef de l'état apesa ki message na population na place Moïse Tshombe na centre ville. Héritier mapine mi reportage. Akomaki samedi 16 novembre, na pourquoi na ville ya Lubumbashi, boye président de la République, accompagné na distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a s'adressa ki na population louchoise, oyo bayaki ebele na place Moïse Tshombe, na centre-ville, balobelaki emploi ya ba jeune, situation sécuritaire na mboka, pe révision ya constitution, yango ezalaki abordé, balobelaki likambo etali guerre ya agression, oyo RDC azali victime, na partie est na ye, chef de l'État a dénoncé ki complicité ya bana mosusu ya mboka alobi boza la vigilant parce que moko ya ba province oyo ezali visé et pas ya ba ennemi ya peuple congolais ezali bongo au Katanga. Na même sujet, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré que bo permettre mutu moko te aiba na ko manipuler batu nyonso pona ba frustration oyo esalemi na ba élection misusu baboya ki pe misusu bazwaki te. Interpella ki population oyo babande ko skande na mongongo ya makasi révision ya constitution na tomoko ferme. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré alobi azali kozongela maloba na ye oyo alobaki na Kisangani na sujet ya constitution ya mboka na biso oyo alobaki eza na rapport moko te na troisième mandat alobi azali ko confirmer que mbula ezali koya à côté en place commission moko chargée à réfléchir pour la constitution mutu moko te à changer position na ye pour na oyo etali révision to pe changement ya constitution ndenge chef de l'état alobaki amoni mabe ba discours ebele ya manipulation ya ba ministre de Dieu mususu na question ya révision ya loi fondamentale. Chef de l'état asengi alobi mboka nini oyo peuple azana droite ya ko remettre en question constitution na ye. Totikala kaka na masolete le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé qui samedi 16 novembre na clôture ya ba états généraux ya justice oyo efungwamaki le 6 novembre eleki na tina wana 359 résolution mobimba et salamaki na misala oyo héritier mapine reportage.
Samedi 16 novembre 2024, dans la ville de Kinshasa, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à une clôture. Il y a des états généraux, il y a justice, Oyo a Fongola Kayango le 6 novembre et Utikoleka 359 résolutions Mobimba et Bimina Misala Oyo. Histoire éco-jugée sévèrement, Baïnyos va trahir engagement et justice dans le service du peuple, d'un chef de l'État à Talisaki. Parmi les décisions Oyo et Zwami, rapporteur Yamisala, avocat Aimé Kilolo, a cité création la conférence il va procureur protection il va avocat statut moko particulier pour na greffier réforme il y a justice militaire adoption il y a double nationalité na ba condition mosusu adoption il y a loi il y a compétence universelle pour na kolandela ba union so bazali ko sala ba crime contre RDC na maloba na ya clôture bo ya ba état généraux il y a justice chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bengi justice et ba na ko protéger ba droit ya ba nyonso na révision ba cadre législatif il y a justice et il y a formation continue pour les magistrats boye na lutte acharnée contre corruption pe ba décision ya justice et à la rendu na délai moko oyo esengeli initiateur ya misala ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba a présenté quelques options pour na repenser système judiciaire ya RDC alobela ki entre autres révocation ba magistrat pe ba greffier oyo bazali ko sala mabe kolongola bango basala lisusu mosala te pe ba avocat coupable oyo bazali ko sala ba faute ya makasi to pe ba faute professionnelle ba koki kozala remplacer na conseil supérieur ya magistrature na nzela ya justice 3500 délégués mobimba bango ba utaki bisika na ba secteur ya vie nationale ba participa ki na milulu oyo ezalaki organisé na thème na yango pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade, quelle thérapeutique face à cette maladie. On a clôturé page la présidence de la République katika to signalé binoko week-end oyo na cité ya Union africaine chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ayamba que bureau ya Sénat na bokambami ya président Jean-Michel Sama Lukonde. Vendredi 15 novembre, dans la cité il y a Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayamba que délégation il y a bureau il y a Sénat, oyo honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azali ko présider. Ezalaki mingi prise de contact dans suite de l'installation, il y a bureau définitif il y a chambre haute ya parlement na mois d'août et outi koleka. Pona Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi, ezalaki bongo question pona ye ko remercier chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona implication na ye na bon fonctionnement ya institution en particulier ya Sénat. Il se kotalisa engagement na ye ya ko accompagner bureau pour na ko réaliser vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezalaki pe occasion pour na délégation oyo basa la rapport et pas ya chef de l'État pour na oyo ezalaki déjà engagé en faveur ya bien-être ya population na ba domaine ya sécurité, emploi ya bilenge pe diversification ya économie. Pe les sous traduction chiffrée ya ba compte nyonso ya population na nzela ya budget 2025 ndenge Jean-Michel Sama atalisaki na suka masolo. Après l'intervention, il y a le ministre Mibale na perchoir, il y a Sénat honorable sénateur Willy Boussa, élu ya province ya Sid Ubangi, yepe azwaki maloba. Pour na kosenga na gouvernement akanisa province ya Sid Ubangi na ba difficulté oyo bazana ya ngobolanda. La séance est reprise. Honorable sénateur, bazongaki na séance plénière jeudi 14 novembre 2024 et Payuapi et Kambamaki na président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Bosimbake ministre d'État en charge à budget et Meboji et Longona ministre de la Finance Doudou Famba Libotai, Bango Bayaki pona kolobela projet de loi ya réduction des comptes 2023 et projet à loi rectificative 2024. Bango Balekaki pona kopesa explication par rapport à la préoccupation ya ba honorable sénateur. Parmi ba honorable sénateur oyo bazwaki maloba tomonaki honorable Willy Boussa oyo azali sénateur élu ya province ya Sud Ubangi yepe azwaki maloba pona kolobela makambo ebele ezali koleka na Sud Ubangi mingi penza makambo etali banzela pe infrastructure ya ndenge na ndenge. Alobela ki ba difficulté oyo ezwami na territoire ya Bujala, Libenge, Zongo, Congo, Gemena pe makambo ya ndenge na ndenge. Alobela ki makambo etali misolo oyo ebimaki pona projet ya développement local ya 145 territoires et pa yoapi misala ezali ko avancer te. 10 de c'était pour des prévisions de 891 milliards, soit un taux d'exécution de 6,96%. Si je prends l'exemple de mon territoire de Boudjala, aujourd'hui les bâtiments administratifs du territoire où il n'y a aucun début d'exécution, les écoles et centres de santé ne sont au niveau de la fondation.
Et je comprends bien que de ce montant important de 891 milliards, pour un taux d'exécution de 6,9, ces territoires ne peuvent rien avoir. Et pourtant, c'était un programme phare du chef de l'État. Un programme que beaucoup de collègues ont vanté ici. Et nous l'avons aussi vanté. Ce programme pose des problèmes sérieux au niveau de nos provinces. Cet exemple va également pour la province, pour les territoires de Koumou, les territoires de Bengue, les territoires de Guémena et pour d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Honorable Willy Boussa asengaki na ba autorité asengi na gouvernement basala makasi pona ko résoudre problème ya province ya Sud Ubangi na likambo etali budget 2025 pambate population azali ko souffrir na ndenge ya kosakana te. Honorable président, et pourtant quand vous allez au niveau de la dette intérieure, des montants importants ont été prévus. Dette intérieure, des prévisions de 318 milliards 998 millions. Mais nous allons au niveau de l'exécution, des paiements, de 469,355 milliards, soit un dépassement de 207 milliards. Ça, c'est au niveau des dettes intérieures. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit de dettes intérieures qu'il y a des tels dépassements. Et lorsqu'il s'agit de construire les écoles, les centres de santé et quelques bâtiments administratifs pour les rayonnements de notre pays à travers les provinces, et rien ne soit exécuté, Monsieur le Président. Vous êtes merci. Honorable Willy Boussa azongelaki banzela ya ndenge na ndenge lokola Gemena akula zongo Gemena bujala nyonso wana ezali pasi population azali konyokwama soki gouvernement akosala quelque chose ekozala esengo. J'ai quitté ce point pour aborder les problèmes des infrastructures routières. Je parle au niveau de la province du Sud parce que je suis l'émanation. La route Gemena Akula Zongo, Gemena Libenge, Gemena Bungo, c'est un route qui n'existe plus. Aujourd'hui, avec la saison de pluie, vous pouvez 2 semaines pour une distance de 120 km. Et ça nous pose énormément de problèmes. Gemena Boudjala, passe par Colombo, la route n'existe plus. Monsieur le Président, le développement commence par la base. Nous demandons aux membres du gouvernement présent de jeter un regard sérieux au niveau des provinces, au niveau de nos territoires, pour que ce pays atteigne des niveaux que les chefs de l'État veulent réellement. Nasuka ya séance plénière ya Sénat ba reporter ya Infolingala bazwaki makanisi ya quelque honorable sénateur Bolanda bango na micro ya Christian Kengebini. Bandeko mingi ba sénateur mingi tango bazali koloba makambo etali province na bango bazali kozongela mingi makambo etali banzela. Parce que banzela yango nde mutebendaka développement. Yango na lingaki na pesa moi information na bandeko na président ya Sénat na ndenge ni tokoki kosala po ete nyonso ekende malamu. On a l'accès que en 1960, nous avons 1400 km. Tous eu indépendance en 60, les autres, tous 64 ans. Tout à 2300 km, il y a Banzela en plus. Donc, ce qui total, tout ça, les calculs dans notre division, dans l'école primaire, tout ça, environ 36 km à peu près par an. Or, na yango tout aussi ça 58 000 km la région na biso na mbula nini. Donc tout ça les calculer européen ça biso mbula koto moko na kama mitano. Donc 1500 ans. Il y a 15 siècles. Yango na ezali soki biso to côté ba université, to côté to sali banini, to koyi kondima yango et kozala mabe. Et on a le baki que gouvernement attend les Cambodge. En matière, il y a endettement public. Mais tout ce qui est sous-souhaité pour budget au ezali ya ba province, au ezali rétrocession ya ba province et ça les manandenge esengeli po ete yango ekopesa nzela na ba province po na ete etongama. Ndakisa province oyo ya Otuwele nzela esiko beba. Ekosenga ke budget ezala ya malamu e bazongisela bango rétrocession oyo ya 40% pour permettre na province eba kotonga banzela.
ndakisa nzela oyo ya RN26 oyo eza kouta Isiroti na Wacha ezali ya kobeba pe ba territoire wana nyonso tu moyen lisusu ba se relier outa awa okende na territoire mususu ekomi pasi yango tozali kosenga na Mbula Matari atia makoki oyo esengeli na ba province kaka pe ya otu elete ba province nyonso po ete esala ba province na biso etongama développement ebanda na ba province tikoya na Kinshasa. Na primature Bosimbako, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a participé à un déjeuner de femmes na occasion il y a 10e édition il y a forum Makutano Nathalie Kaila héritier Mapindelo. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a participé à un déjeuner ya ba femme na occasion il y a 10e édition il y a forum Makutano ezalaki bongo jeudi 14 novembre 2024. Boye balbereki mingi promotion ya entrepreneuriat féminin bokutani oyo esangisaki basi to ba femme d'affaires africaine mingi ya RDC oyo bapesi bango kombo Women House ezali initié na Nicole Sulu ye azali ko viser mingi kokolisa entrepreneuriat féminin pe développement économique. Premier ministre Judith Suminwa a encouragé Kibasi baye bana kotombwa na domaine oyo pe batombola lisusu processus ya égalité de genre baye bana kokota mingi na éducation pe ba nouvelle technologie na ba province nyonso. Boye rencontre oyo ezalaki bongo ya continent bazali ko comptabiliser ba initiative ya entrepreneuriat féminin oyo ezali kolo na mokili mobimba. Par exemple basi ebele bango bazali ko travailler na secteur agricole et artisanat pe kaka ebele bazali ba commerçante pe ba maraîcher esengeli ko soutenir basi oyo bazali ko sala misala rôle ezali bongo pour na chef ya gouvernement alobi ya kota en place ba mécanisme institutionnel oyo ezali ko sala ke cercle moko vertueux pour na basi nyonso baye bana kolongo na système informel pe ba kote na système formel ya productif. Boye bango ba koti na kati ya respect ya législation pour nous garantir ba protection pe insertion sociale ndenge chef ya gouvernement atalisaki na masolo oyo chef ya gouvernement a sensibilisé basi pour na bonne gouvernance encourager bango baye bana kosala makasi pour na kokolisa continent africain alobi continent na biso sengeli et occuper place moko ya malonga na gouvernance mondiale bongo forum Makutano ezali esika moko ya malonga pour na bactéries ya secteur public pe privé baye bana kokolisa partenariat interafricain pe oyo ezali équitable pe durable na tina wana ezalaki vraiment eloko moko ya litomba bosimba ke premier pilier ya action ya gouvernement congolais ezali kokolisa mingi création ya emploi pe protection ya pouvoir d'achat ya ba congolais pe assainissement ya climat ya ba affaires lokola instrument moko principal ya dialogue permanent entre secteur public et longona secteur privé. Bosimba ke Makutano 2024 ezali na thème New Deal pour une RDC et une Afrique forte et prospère. Ba action ebele yango ezali pona ko transformer continent ezali ko regrouper na Kinshasa ko bana le 13 kino le 15 novembre 2024 plus de 600 membres actifs mobimba ba utaki na ba secteur public pe privé na société civile pe les sources ba leader ya écosystème économique pe ya République démocratique du Congo pe ba voisin na ye pona ko faciliter mise en relation forte ya ba valeur ajoutée pe ya beaucoup tani oyo ezali varié déjeuner débat conférences ateliers thématiques sectoriels dîner exclusif autour ya experts local régional pe international pe les sources ba voyage ya ba affaire. Na masolo mosusu Bosimbako ministre ya finance Doudou Fwambali Kunde Libotai asalaki poso eleki point de presse Nadina Sona Domi Bendelo Bolanda. Que demande les peuples? Accompagné na ministre d'État ya Bidjo pe représentant pays ya Fonds monétaire international de ministre ya finance animaki poso eleki conférence de presse et Paywapi a expliqué ki ba contour ya des programmes conclus entre gouvernement ya République na leadership ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na institution Bretton Woods. Deux parties ba annonça ki poso eleki kuna na cité ya Union africaine conclusion ya programme triennal soutenu na facilité élargie ya ba crédit évalué respectivement na hauteur ya 1,2
1,750 milliards de dollars américains pe 1,1 milliard de dollars américains. Nanzela ya conférence de presse oyonde ministre Doudou Fwambalikunde Libotai a revenaki na ba particularité ya ba des programmes oyo kuna a salué ki leadership ya président de la République pe soutien ya première ministre Judith Suminwa Tuluka pe ayeba ki na ko féliciter ba experts ya ba différents ministères oyo ba travailler ki na arrache-pied pour na ko parvenir na accord oyo ezali na impact monene pour na social ya ba congolais. Argentine nationale ayeba ki na simako lobela second programme conclu entre gouvernement congolais na FMI ezali programme ya sika initiative oyo ko permettre na RDC à ko bénéficier na 1,1 milliard de dollars oyo et ko investir nango ezali investissement moko public oyo et ko accumuler na ba réserve échange. Doudou Fwambalikunde ayeba ki na ko rassurer que gouvernement na bokambemi ya premier ministre bazu ba disposition ya ko tenir engagement moko oyo ezali améliorer na gouvernance na secteur forestier congolais pe kotia en œuvre ba politique publique ya adaptation pe atténuation ya ba impact pe ba effet ya changement climatique. Mbongo oyo tozira eza mbongo na biso te ou bien ya ba père na biso to ya ba noko na biso ba mbongo toza ko gérer ezali mbongo ya peuple. Donc chaque fois qu'on a la possibilité de épargner 1 franc à la population pour qu'elle ait dans l'hôpital ou qu'elle ait dans la gratuité de l'enseignement, faisons ça. C'est l'intérêt de suivre cette procédure-là. Elle paraît lourde, mais elle n'est pas lourde. Nous avons une chaîne de la dépense qui fonctionne normalement aujourd'hui. Donc si nous tous nous la respectons, nous croyons que nous allons aller dans une dynamique d'une meilleure allocation des ressources qu'on appelle la meilleure qualité des dépenses publiques. Dans quel secteur il faut investir? Nangabo ya représentant pays ya FMI ye azalaki impressionné na package ya ba réforme oyo gouvernement congolais atie na mesa ya négociation pour na baye ba solo na ko obtenir accord oyo bo simba ke programme yango ekozala encadré na ba outils définis na niveau ya FMI kuna na ba revenu semestriel pe na niveau interne ya mboka na conseil ya ba ministre na troïka stratégique pe na réunion ya conjoncture économique. Honorable Maotouene Eli ya commune ya Selema a déposé que jeudi 14 novembre question orale avec débat et pas ya ministre provincial ya ITPR pour na Oetali abandon ya état ya de l'abrément très avancé ya ba grand collecteur oyo les ont situé na ba quartier ngala na bikanda pe na commune ya Selema ou Christian Kengebeni. Molobeli ya bana commune ya Selembao, honorable Maotouene akitaki mokolo ya jeudi 14 novembre 2024 na bureau ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa oyo ezwami na commune ya Gombe. Honorable Maotouene azali kolala te, objectif ezalaki ko déposer bongo question orale avec débat et pas ya ministre provincial ya UTPR Alain Chilungu ezalaki bongo pona koluka kozwa explication na oyo etali abandon pe état de l'abrément très avancé ya ba collecteur minene oyo ezwami na ba quartier lokola Ngafani Bikinda pe Inga na commune ya Selembao. Nyonso wana ezali kosala ke population anyo kwama tangu ba collecteur oyo ezali abandonné ba inondation pe ba érosion ya ndenge na ndenge ezali konyoko la population avandi na commune ya Selembao lokola molobi ya solo honorable Maotouene oyo bana nyonso ya Selembao babengaka responsable akendaki na bureau ya assemblée provinciale à remplir ba formalité nyonso pe a déposer ki question orale avec débat na intention ke mikolo ezali koya bana Selembao ba kosa ba réponse claire et pas ya ministre Alain Chilungu pour na makambo etali abandon ya ba collecteur minene oyo ezwami na commune na bango na suka ko remplir ba formalité nyonso. Honorable Maotouene le responsable alobaki boye na micro ya Info Lingala. Oui, toyaki lelo totsika initiative oyo nazwi sur question orale et débat on a adressé na ministre provincial à ITPR pour l'andissama na abandon oyo to remarqué il y a ba collecteur il y a plusieurs quartiers il y a cette commune à Selembao pardon
par exemple le quartier Inga, croisement avenue Birmanie et Matadi Luzumu, quartier Kinkinda na Prince Akala, et puis quartier Ngafani sur bypass Arekwado Oyotomoni musala ango to dégradation ango ya caniveau et s'empirer se convertir na érosion observée par ya ministre na biso ITPR nde lelo to décida ki to na déposer ango aya ko s'exprimer to ko s'expliquer liboso ya baeli ya Kingoma Kinshasa ibisa biso est-ce que yende mutu azana droit ya ko bongisa yango to eza yete to yeba parce que ndenge makambo ezokende ezobima lokola population wana aza abandonné na propre sort na ye et biso tolingi te baya kointervenir po baka badese esalami kuna et tolobi lovunu kuna mundu akokufa te fo baya kointervenir le plus tôt possible. Bana selembao botelema bosepela bosala malamu mpona kopona honorable Maotwene azali kobeta tolo alobi mission oyo bana selembao bapesaki ye akomema yango tina suka bien-être ya population ya selembao nde ezali cheval de bataille na ye. Merci honorable Maotwene, selembao nyonso na sima nao. Na complexe scolaire mama pemba tukuna kusignaler bino ba élève ya maternelle bango basala ki ba visite guidée bisika ebele na encadrement ya ba madame na bango ba détail na la dit land. Pourquoi les cheveux sont si blancs et qui sorcier? Non ma petite fille, c'est le pas sorcier. Les cheveux blancs, c'est la fille et la sorcière. Ah oui, na bis maternelle ezaka mwana fois mona mwana fois simba mwana fois goûter. Maintenant tu es qui na classe promenade na biso pour que bana va visiter ba pièce de la maison. C'est pour cela que na bango awa pour ba visiter ba pièce de la maison. Oui. Tout le monde bakara na bano ba parents ba tiki bana bana banda baya ba place eza encore ebelé pour na bana bango pe ba ozala bien encadré biso na mama pe bana ba monaka ba simbaka pe ba butaka. Donc ici il y a la différence au quotidien biso bana ozala décider maman papa ici ko ozali ozala décider parce que mama pe eza toujours le leader. Samuel a son fait, hein? Samuel ne va pas retourner. Protiva pesa poto kitoko pona bana na bino bazala en bonne santé. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma kodona Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Merci na confiance pe fidélité bozala kana ngona info lingala journal peuple pona peuple soki bosepela ki na édition ya mokolo lolo ba merci na Igor Tsingo azala ki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nathalie Kaila supervisé et pas ya héritier mapine montage et kuma make pas ya Fabrice Lundom pe Christian Kiangebeni nana bino tokote na mokolo ezali koya au revoir.
Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.